mokile kelama esalima mibuhe bele olelo yebanite. Mbote bandeko balanzi ya vuva mu television etando ya bonsomi ya baindu. Tokutani biso na bino awa na kati ya emission mokolo mwa lelo pona numero na yango ya sika. Totombeli bino oyei bolamu na bino nyonso oyo bozali kokoba kopesa biso attention na bino. Na kati ya emission mokolo mwa lelo biso na bino toyebi ete tutangaka manaka ya baindu rien négro africain oyo ezali bokoko na biso nde ekosengela na biso toyeba ete lelo na kati ya calendrier négro africain tozali bongo nkenge mwa motoba na sanza ya mitano na bopemi ya mibale na mobu mokama na tuku misato na mibale na deuxième saison na biso oyo ezali eleko ya kianzu elanga moke ezali accompagné na bamoi penza mwa makasi. Ekosengela na biso tosala nini tango tokomi na eleko oyo tomelaka mai mingi pe biso baboti topesaka penza bana mai mingi topesa bango lisusu bambuma oyo ezali penza ebimi na eleko oyo biso moko pe tolia yango mangostasi ebimaki nango safu pe ezali anana pe atako ezali kokena suka me ezali topesaka bana na biso babiloko wana biso moko pe tolia yango mpona kobatelama na bamoi makasi to pe na eleko oyo tokoti po ete babokono ekoka bongo kozala penza mingi te po ete soki moi ezali makasi du fait que chaleur ezali esalaka ete moto azala na fièvre esalaka mpe bana mike bakoka bongo kosila bamakila donc bambuma wana bafuyi wana yango nde kisi na biso na eleko oyo po ete tokoka kobalana na eleko oyo tokoti. Balanzi ya vuva mu television tosukaka kaka wana te topesaka bino pe date na calendrier gréco-romain po bososoli ekoka bongo kozala kasi tobetaka se te bosimba nde ya biso po totikaka kosala ya bapaya. Calendrier négro-africain il paraît kaka na vuva mu television. Lelo tozali bongo mardi le 19 janvier 2021 kasi le 19 janvier yango nini ya monene oyo isalemaka to pe événement nini et marquaki histoire na date ya le 19 janvier wana toyeba ete na kati ya mboka na biso le 19 janvier ya 2019 Cour constitutionnelle ayebaki bongo kopesa résultat ya maponami ya bokoti na ebonga ya tata mokonzi wa ekolo élection présidentielle apesaki résultat molongi oyo alongaki na kati ya maponami wana organisation ya ba élection wana esalemaki na ba fonds propre na biso bana mboka eloko oyo esengeli tosalaka ezaleli oyo esengeli tozalaka nango po ete mondele to pe bapaya aza lokola toloba démon apesi na gauche a réclamer na droite nde ekosengela na biso tokolisa ezaleli wana ya kozala ba responsable biso moko ya komisalela biso moko olie tozwaka kaka aide extérieure. Balanzi ya vuva mu television tokomi na tango wapi toyembaka biso na bino tosepelaka pe bofai na bandako bootala lelo nani abotama mokolo ya lelo totombeli na bango nyonso bambotama elamu bino nyonso babotama lelo le 19 janvier totombeli bino bambotama elamu totala nanu kuna na régie totala bilili yango banani babotamaki mokolo ya lelo. Balanzi ya vuva mu television wana toyembelaki bango totombelaki bango baye oyo babotama mokolo ya lelo kasi tokozonga nanu su kuna na ngambo ya régie totala lili nini oyo tobombelaki bino mokolo ya lelo video du jour nini oyo tomemeli bino mokolo ya lelo. Comment bino ba dirigeant politique boko ndima na mboka na bino ba bar donc mukasilisika musala nenga zobima boy bar ezosela atala na droite vide na gauche bar restaurant na mona mwasi alati mini jip na doni mbongo ekeni lobi lisusu mbongo ekeni
sikotanga encore mobanga oza pauvre tout. Il faut que tu aies moi ce cabine na musala money bank moi mbongo azui atienda mu na bank bank wa moni ba bank ona ka ndenge ezali oui politique ni basala so ba che ba bank bo che ba mbongo kuna karata le bank yango déclarer faillite ya le mbongo bunge sili bank ekufi ba mbongo ekufi kuna confiance elongo ya kotia mbongo na bank. Est-ce que na chaque sortie ya ba compagnie na ba bar na ba bank wa peleke bele yo moko loba chaque balabala ce comme une église te bar donc il y a des choses qui lola te kendo la botika batata matumona to appuyer bango bas to conscientiser jeunesse hein autant bango ba kosala nzembo ndaki sa kobota mamobali na mokili liboso okomona pasi oh moi sina ngai toyeba kosangisa mbongo na biso mpona avenir ya bana na biso lobi kasi totika monzele po ebongisaka te omoni. Alors soki bato sikoyo babandi kosomba banzembo wana encourage bango me bino moko bolinga bango bayembelaka bino nalula yo misu na yo ya mami wata tata yembela ngai yango. Matondo mingi na bino baye oyo bozali kokoba kopesa biso attention na bino na kati ya émission mokolo mwa lelo pe na kati ya etando ya bonsomi ya baindo biso na bino tolandi elili nini oyo tobombelaki bino mokolo ya lelo mingi ntango totiaka elili wana ezalaka kaka te na bandako po toseka to mpe po tomona moto moko azonga deja to mpe to raisonne eloko nini kasi tosengaka na bino ntango tolakisaka elili wana tosimbaka ya motuya nini oyo babakisi biso na bino tolandi elili oyo totali wana tosimba message nini bapesi na kati ya video du jour wana totondi bino botondi mpe tobeleli bino bokoba lisusu kolanda etando ya bonsomi ya baindo po ete awa nde tokobanda kolobela nyonso oyo ezali ya kiboyindo mpona nini te totonda équipe technique na biso mobimba ya mokolo mwa lelo oyo baakompagnaki biso tozalaki na tata Futila Mayunga na nsima ya kamera tozalaki na tata Kwaku Maisha biso mokolo mwa lelo ya lelo ezalaki coordonné na cordon kivuya pe équipe technique mobimba ya Vufam télévision totondi penza bino botondi mingi lolenge bozali kosunga biso moi itu mbula tongo bozali kotika biso te botondi penza mingi biso na bino tokutani na ba numéro mosusu ya émission mokolo mwa lelo nkenge elamu na mabota mabino bonso. Ibele ba yebite utamokile kelama usalima mibu hebele olelo ye banite